Soko bawe bakoki kosekwa te, Kristo mpe asekwi te. Mpe soko Kristo asekwi te, oyambi wa biso ozali pamba te lelo totikali na masumu ma biso. Bongo bayebani Kristo soko bawe babungi na bango libela. Soko toti motema na Kristo sepo ya makambo na mobili tozali bato babawa koleka basusu. Kasi ezali bongo te, Kristo asekwi solo. Ye moto asekwi liboso okati ya bawei baso. Bandeko, liloba ya Nzambe wana. Kasi Yesu aliyoki arudi na tata na mwana ubanga te soko uzali na buyambi mwana kupika ikomi Yesu kuna onda kuwalili moto moko ako tote bobele Petro na Yakobo na kebaboti na mwana bato baso bazali na mawa mingi bakolela mwana. Yesu alikuwa anaomba kutika kolela mwana wete alalikombi bango basekiye zalika yeli malamu te mwana asili yawe. Kasi Yesu asili mwana na mkongo abiangiye alobi mwana telemi pema ezongeli mwana atelemi. Yesu alobi bapesa ye biloko ya kolia bakoti bayoki somo mpenza kasi Yesu apekisi bango bayebisaka moto moko likambo te. Pesa makambo maso
Mario. Bon, l'autorité d'autonomie dans Sango, pour la disponibilité, pour la missa et en salle de mission et l'eau. Bon, pour le Gabon, on fait ça programme. Il y a un programme qui est en lobby pour que les souvent sur le dos à la macasse. Si ma mise à part, dans la 20 heures, vous allez mon frère, vous allez à la salle paroissiale. Bongo, la Béouane, le Sambo, l'exhortation, l'animation, et le monde va être de la Christ pour aller se voir. Si on a tort, et bongo, mon commandant dit mercredi. Nous avons 9 heures pour ça, lever encore l'hôpital Saint-Joseph. Déjà, on va à 8 heures, nous avons les malais de kilos morts. Pour avoir le bagage pour coûter un peu à 9 heures, le monde des autres, nous avons la paroisse pour avoir les autres, la soute. Et pour ça, on a 4 heures. Et pour moi, on a 10h30, et nous avons on a limite, et vous avons une université de l'Ungade. Bon, on a Sima, il y a beaucoup dit, bon, oui, nous avons la paroisse, où il y a le Cameroun, pour le Bota et les Mélis, où il y a Christ. Bon, bon,
conscience na biso ete un jour ngai mpe na kotika mokili oyo, un jour ngai mpe na kozala lisusu te awa se bongo soki Kristo aye te azongi noki te, soki Kristo akoya lobi te, seke liwa ekokuta ngai na yo mpe lokola. Tango liwa ekokuta ngai na yo mpe lokola, eza mpe na bandeko oyo bakoya to ya kopartage wana. Boboto tokotanga liloba ya Nzambe na mokanda 1 Thessaloniciens 4 kobanda na verset 13 kino 18. Merci. Ok. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défenserons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal, donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur une nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dimanche wana ezali kolala ete na ntongo eleki nango akozala esu na biso te. Ndenge moko mpe ngai na yo toyebaka tomilengeli malamu, toyebi mokolo te, toyebi mpe kobonga te. Kolengela bomoi na biso awa na se yango nde kosala lobi na biso. Soki lokola bateki biso na misa lola ezali, lifelo mpe ezali, kasi oyo ekodetermine lola to lifelo na ngai na yo ezali bomoi oyo tozali na yango présent. Cette vie que nous avons présentement, yango nde kodétermine lobi na biso, yango nde kotia biso esika nini tokokende, soki tokozala na bomoi ya seko elongo na Kristu, soki mpe tokozala na kati ya pasi na moto oyo esilaka te. Ngai na yo toyeba kotala ngonga ndeko moko ayebisi biso na Ecclésiaste po alobi il y a un temps pour tout. Likambo nyonso ezalaka na ngonga nango. Ngonga kobotama ezali, ngonga ya kokufa mpe ezali. Notre frère azalaki na biso atambusi bomoi na ye lokola mokristu mingi lelo misala na ye nde mutu ebengi ngai na yo po ete toya awa. Parce que soki azalaki malamu te me mingi mpe toye te. Tozwi exemple tala nombre tosangani awa, tala nombre tozali
Oh, longate. bandeko tozingonga kosambela mpo ya ye sambeli misa ndenge mara boboto omboka ye ya nkembo ye asapolaki sika ya ngonga yango ekoki yango wana toye mpo ya kopelisa nzoto ya ye baswa motema moko tosambela mpo te molimo mwa ye mopema na boboto pene na nzambe.
Nzambe tangolu tokosenge yo otandela biso matoi ondima losambo la biso oyamba mosaleli wa yo ndako ya yo biso baye totikali na ino awa onse tolendisa mitema na mateyama yo tokobondela bongo okombo ya Kristo mokonzi wa biso obileko biso seko. On va se diriger ti na paroisse Saint-Augustin parce que bando basusu bazali bazozela pe biso comme babisu tesami awa tokoleka tozwi bandeko et puis to continuer na cimetière Nouvelle Cité 2 na Mingadi Nouvelle Cité 2 kasi tokotika mowe. Après l'enterrement tokozonga biso banso na paroisse Saint-Augustin. Donc, tu as parlé sur le guissa pour enterrement.
Voilà, comme on disait, tuza awa na cimetière isiko wapi papa na biso akotikala po ya mbala ye ya suka. Et c'est vrai que azali kofanda na même qualité eye basili kotia kati na esika na ndako ya ye ya suka na dernier demain na ye. okosepisa ye beminda mwa lobiko motalela ye yo ozali na bomoi mpe na bokonzi obileko biso seko. bandeko awa nzambe abyangi papa wa biso André kokukunda ebembe ya ye Madeleine ezonga esika nzoto eutaki kasi Kristu moto ya liboso aseki obawa ye mpe akobongola nzoto ekufi ekoma nzoto ya nkembo lokola nzoto ya Yemei. Sika batotika ndeko wa biso maboko ma Nzambe akamata ye oboboto bwa ye asekwisa ye omokolo masuka. Ya biso Yesu Kristu ye moto alobaki ngai nazali sekwa ngai bomoi moto ayambi ngai ata awei azali na mokonzi osambola biso Kristu otangisa nkutu nzoli na liwana ya Lazare moi bwa seko tosambela mokonzi yoza
mokonzi molamu lelo me yokozala na ngai yo paradis ndeko ya biso asukwami na mai mabatisimo mpe batiaki ye elembo ya elimo santu likaboli ya nzambe oyamba ye sikawa o molongo mwa basantu tosambela. Yozali motema ngolu ndeko ya biso alia lipati ya bokonzi bwa yo biso tozali na mawa mpe tokolela mpo ya ndeko ya biso awe kolimbisa biso na elikya te tokomona ye lisusu o bomoi bwa seko tosambela. motema ngolu ola biso salisa biso tondima masemena te ebikisa biso na yo bokonzi oya na tembo mobileko biso semo Thank you.